L'histoire du jour, c'est de Kina TV, na kangi, mari de nuit ya bana nangai, na kangi mobile ya butu ya bana nangai. Suivez l'histoire du jour sur Kina TV. Ceux qui nous s'abonnent, s'il vous plaît, s'abonnez pour ça la partie ya famille ya mnene ya Kina TV na YouTube. Suivez et vous ne serez surtout pas déçus. Suivez. Bonjour. Ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Gros coucou, na babone nyo sur Kina TV. Ça dépend ici qu'à Ozali. Vraiment sans vous, Kina TV, vous avez l'ambiance. Merci pour nos commentaires, merci parce que vous êtes actifs, merci pour nos partages, na j'aime motiaka. Vraiment sans benangai à mon yo pe à pambola yo. Je profite de dire gros coucou na sponsor officiel de Kina TV, mon vieux Benzola ya Suède, ya yo yangoana. Et merci encore une fois de plus, na baboni sur Kina TV pour vos partages, vos j'aime et vos commentaires. Merci vraiment, ça me va droit au cœur. Bana Afrique bo kalisulu. Na kangi mobali ya butu ya bana nangai. Na kangi mari de nuit o ya tungisaka bana nangai. Bila championna. Mokilio il faut bana babondela po bakota na mibale malamu. Na mokilio il faut ko bondela ko kende ka bote mobala se présenter bali. Po eko za la passe ko za la calvaire ya vie na tali ko bikete. Ceux qui na balaki mwana mobali mususu me vie na nge ko za boete. Abina zalaki na libala. Na bota ki bani si bakolaki. Mobali nga zalaki na mbongo. Ya ebele penza te soki ndeni mbongo ya normal. Mais chose grave, azaki na ndeko na moka mwasi ande ko vivre vie moko kaka normal, si je peux dire, azalaki na ngopenza te. Mais ndeko na mwasi la championne ande ko bondela makasi, mais atikala ata mukolo moko te ko ya ko lela ndeko na mobali kete, ngai kuna na bana minéral bente ko ya jamais. Batu mususu bande ko ya, mais ndeko ya mwasi wana ndeko ya te. Abande ko ya ko lela te ke onzala mbongo obote. Les restes à famille, cousine, bandeko, ya donc ndako na msisa laki lokola na ebité. Donc cité avec exorcisme, so on a problème yaka. Mais c'est mec qui n'angai. C'est mec qui n'angai ngela tikala ko yate, attaque obo jamais yo kaka bana lokola bana na biso na bana banje, baza ba génération mona kaka bana o non mamete malade bente problème moko. Ah, mais pour l'unité, jamais la championne tikala ko mona c'est mec qui n'angai ngela ko ya ko lilande ko na été que non ya yanga ikuna pas si ben jamais. Mais les restes bande ko ya. La championne Angèle c'est mec qui n'angai azaki na bana. Azapi na bana basi na ba génération ya bana ngai. Tango akei mabondeli, Angèle tango akei mabondeli c'est meki ya ndeko apesi lisolo akei mabondeli. Mwana na ya mwasi à l'époque azaki na ba 17 ans donc il est 18 ans. Aye kotala ngai, aye kotala biso na ndako. Lokola komaki déjà moyen mo tardif tant que maman na biki non, il faut olala a okosala nini okende lobby. Ba j'aime fait kande bazalaka ba salima pour ko sala ba koti na chambre na bango ba ke kolala. Tango ba koti ba ke kolala donc mwana ya semeki ya muta pesi liselo na lo ba Véronique, mwana ya semeki ya Véronique ake akoti kolala na bana ya Véronique. Maman na bango Angela azalaki te akendaki ba prière na ndenga kendaka. Abinde semeki na nga bondela ne donc okaka ko mama zana retraite akendaki ngumba bilo moka ndengo na semeki na nga bondela mingi. Véronique alobi la championne butu wana makambo elekaki na chambre ngai na yebite. Bana pe ba yebisanga pe na tonge loko moko te nini te. Mais na komona 2 semaines après c'est mec qui na ngai Angèle donc maman mono apasaki nuit. Nanda kunanga aye kutala ngai. Alobi Véronique, je suis désolée mais et ça n'a pas conseil à pasteur de babike fo et ça ba conseil à pasteur nangai ba lobike fo na lobela yo na ko tika yo na na kozanga koyeba boite, tu dois savoir au moins qu'est-ce qui se passe dans ta maison. Ah,
Abina bangaki likambo nini bandeko. Ote yebisa ye. Nde semeki ya Véro, Nick, alobi na mwana na ye, tu racontes à maman, tu dis à maman ce qui était avec qui et tout et tout. Nde mwana ya semeki na zolobake, buto ya lalaki. Amoni penza, mutu. Aye, asimbiye, tango moto azo simba ye, donc mobali kwa, azo simba ye, azalaki lokola paralysé. Azo koka koganga te, mais azo mona, donc, azo sentir mutu. Azo koka koganga te, eloko moko te, nini te. Mutu wana aye asali wa koi kosala. Na nzoto ya semeki ya Véro. Na nzoto ya jeune fille alalaki epa ya noko na ye. Asali wa koi kosala. Tango mutu wana silisi, nde jeune fille ya nani, ya Angèle, donc semeki ya Véro, agangi. Asutuki. Tanga gangi, baninga bapelisi mwinda. Batuni babi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai vu quelqu'un. Asilisi ata malobate, bane ya Véronique, et moi, ça bien, ah, il a besoin de toi aussi. Il le rendait sur le quai, là, qui moine ya Angèle, comment ça? Oui, chaque nuit, il y a un homme qui vient pour faire ce qu'il peut, ce qu'il souhaite faire, donc il nous violer. Donc pendant qu'il fait ça, tous le quoi paralysé, on n'a pas de force, donc on se laisse faire. Après, quand il finit, c'est là que tu vas regagner tes forces et tout et tout. Oh, ça fait combien de temps, maman Kambo? Non, ça fait vraiment un bout de temps. Ba lobi, ba cousine na ba biki non. Et ça, papa moka yaka, mobali moka yaka, musane yangwana. Ako paralysé yo, asa no alingi ko sala, après tanga okendo ya ko reprendre ba force na yo. Mwana akamwe abangi azeli tongetana ayebisi pe mwasa noko na ete bana pe bayebisaka mwasa noko na bango te bayebisaka mama na bango te la fille tanga ko yebisa mama na bango mama comprendre que te o eza makambo ya milimu bakei bakutana bapasser babondeli basaleli mwana délivrance mwana kende ko lale pa noko na ye basaleli délivrance na kata milimu ezobima pa mwana nani azoloba nokol donc nde kwa mama yaya mamo ya mbongo wana donc mobali ya Véro yende sikwa yaki lokola mobali ya butu abusé na mwana ndeko na ye babondeli pona mwana ya nani ya Angèle nde mwana zui délivrance nde bapasser ba conseil babiki te loko eza na famille kotika te il faut que ndoko solo na mama ya bana wana yebaki makambo eza koleka kuna nde semeki ye abia liya na ngai na boyite mais na yeko yebisa tanke mama tala likambo eleki boye mwana ngai kolala awa mutaye abusé na ye. Et puis chose grave eza que c'est pas la première fois bana na yo ba vivre kango presque chaque nuit. Oh, makambi ozolo ba nini tata mwasa bana makambi ozolo ba semeki Angèle bizela benga ka bana na yo ba bengi bana ba témoigner. Mama Véro bibana na ye ba témoigner bibana na ngesi bakola kina poati na makamions ko banga na oki mawape parce pourquoi mwana ngali boso pe ba senta ki ye ba sente mwana to bike te il faut to ke no tika mwana et tout papa na banga telema opposa no bike a s'opposa pardon que mwana okende te atika la wana ba punir ye kaka wana abi oh mwana sa komi na âge avant no ba sente mwana ndenge wana mobali aya kosenga fartir et tout mais papa na banga minimisa bango na ndenga ko sakana te la champagne so to za baluba moi déjà so ça comme déjà na 22 à 23 ans akoki na libala mais mobali nanga boya na na comprendre makambo na te mibali nyonso alingaka te c'est meki nanga tanga yeko yebisa ngai na yoka passe po via bana ndenge wana abi ozo mona te ozana misa molimu te yo mama ndenge nini ozo mona ta bana na ote o mona te ba masque te oyo sasa ba ona bilongi ozo mona te tu vois pas qu'il y a ça ne va pas na njota bana ozo mona tate ki bana bilongi comme le quoi moi ba mikolo ba masque de vieillesse yo monto yebite ke mari de nuit mimela ka bana biloko wana nde sikoyo atanke moto etungisi ngai toki okota na passer ya semeki na ngai bana bakoti babondeli etu papa mobali na nga ganga na ndenga kosakana te atomboka abi oh likambo nini donc na komi ko confirmer likambo semeki na ngai ebisinga par rapport ya yana parce que moto normal akoki kotelemela mabondeli boye te akoki koboya baprière boye te mobali na nga telemela baprière na bite
nga bana na nga bapesi nga témoignage boye kipenda butu nyonso tout presque soki oyo ayoki bongo donc asalaka batour akoyeba nini akozwa bakontinue kobonela nde bayisi balobi mama omo ndenge eza boye mobali no akobela makasi mobali no akobela makasi mais na hôpital abandosala nini abandotanga kaka kombo na yo ke bobenga Véronique bobengelanga Véronique bobengelanga Véronique yo kokende te pourquoi yo nde ozali nini cause ya liwana pourquoi parce que luki nzambe donc soka kolinga ko échanger vie na yo na ye soki kaka oke hôpital kokutana na ye yebaki yo nde kokufa ya kosala nini akobika mais soko kangi motema parce que nzambe asali ngolu mbale bele akoyeba ye ya lingi koyeba nzambe te ko continuer ka kosala mabe même na propre bana na ye moko ateza bana yo boti menzambe nde mutapona na nke bino lo kwa bozala ba parents donc bozo gérer ka bana wana po bible lobi avant na yo yeba bana na nzamba yeba bango metala mobali na yo azosani aza ko abuser na bana oyo nzambe apesi ye et puis mabe aza ko sala mingi donc ntana ye sali nini ekoki soki alobi te akokufa mais soki yo ke kotala mobali na yo yebaki yo ndo kolika na place na ye abika nde balobaki la championnat kaka nde balobaki mobali na ngai donc malade ya efrappa ye makasi na nzoto tomema pe mobali ndenge wana toki kotika après ndenge ezalaka kozonga ndako mobali akomi kaka na miniti moke mobali akomi gravement malade kombo na eka na monoko na ngai bobengelanga Véronique bobengelanga Véronique bobengelanga Véronique la championne na place na yo mwana na ngai yo kosala nini famille mobali bato bazokende kotala mobali na hôpital na ngalima wana bami ba collègue ba connaissance mobali kaka na monoko na ye bobengelanga Véronique aya bobenga Véronique aya nazokufa pona Véronique bato bazokanisa bolingo bazokanisa kete mobali bolingo mobali ya mwasi na nde ezosala bilobela nzoka nga na yebaki semeki na nga nde kobondela yebaki alobi soki okei yebaki a changer vie na yo na ye yo nde mabonde lino esali nini e précipiter liwa na ye nzambe apesaki ngolu mbala na mbala sali grâce azosala nini alingai kotika te donc yo soko okei bosala nini échange donc ya pesi yo vie na ye azwi ya yo donc yo nde kokufa na place na ye ntango na yo kibongo nalobi na okende te bandeko mosusu ya mobali baoya koswanisa ngai na ndako nga stratégique nazobela nazoka malamu te mobali azobenga yo mwasa ndenge nini mobali azobenga yo mwasa ndenge nini kaka nde balobaki la championne mobali akata motema ntango mobali azokufa nga nazalaki naloba na libanda ya lopango te me nazalaki naloba na jardin moto epela na chambre na biso moto epela na chambre heureusement bato bazalaki moto esiki euta nayebi te ni na prise ni na singa courant moto epoli kaka pu milinga moto obika na kisa ndenge ezalaka bao bakoti babwaki bamai esika moto epelaki wapi na biloko mobali moto banina kopela na portefeuille na yakendaka na mosala nde bandaki wana soki ezomata kwepelisa ndako mobimba milinga nde soki esalaki ke basala nini baya kokota baboma moto nde mobali akufa la championne okofanda wapi mobali akufi nde mpona yo kaka ye semeki na nga angele wana wayebaki na bato oyo basala nzambe bayebaki kete likambo eza nde mokili ezoloba te ye nde azalaki wana azosimba nga azosala nini mobali tofandi na bambula la championne namonaka tata eloko moko ya mystique bonzoka mobali na misala mabe ye nde akotelaka bana na butu mikolo nyonso abimaka na bana lokola basi na ya butu mobali se présenter à boy mobali se présenter à boy bozo lukani vous avez tout ici yo so mona papa mobeta ki ndomba na bana ke bozana nyonso basana na nyonso oui mais il faut babala ngambo ko mama na bango na bala ki na 17 ans mwana so akomi na 22 à 23 ans mobali se présenter au boya mobali ba senteti ba sente moi si toke no kotika mwana poza ote atika la wana nzoka ye moko donc bana na nga ya basi bana na ya basi bazalaki basi na ya butu nde na lela mobali nako kama nazoyiba te na lela nasala nini nzoka mobali azalaki ndoki bata ondo stofanda ne natika komona ta sinya mabe nzoka ndoki semeki na nga nda sauva vie na ngai a sauva vie ya bana na ngai mais natika na mal réputation
ngande na boma mobali na ngai nzokande bakisi na yende epesaki retour lokola ngande na memaki bana na église ngai nde sikoyo nasali na précipité liwa na ye donc milimo nde ezalaki na kanda contre ngai donc ntango bayaki kotelema na hôpital bakende kozwa ye yango na nde kobenga ngai na ya mpo basala nini bazwa ngai asala nini atroke vi na ye na oyo ya ngai mais heureusement nzambo amonaka fomi ya mwindu likola likala mwindu amonaki baprojet na bango ya misala mabe ayebani na kosala nini ko intercale yango eza mawa mpe pasi mais mobali ya butu ya bana na ngai mari de nuit ya bana na ngai nakangaki yango na kopesa témoignage kobala eza malamu mais faut tobondelaka nzambe mpo nzambe aluka alakisi siko ozotya makolo po esika ozotya makolo basi mingi mibali mingi bafanda mpenza batambi soki vi nange ekomi lelo bo eza mpo nalingaka mwasi wana mpo nalingaka mobali wana nzambe vraiment asala biso ngolo nalingi bino ya trop la femme de quelqu'un lobi la championne na zongi bienvenue na ndako na yo tozoluka ka nde enfant mystique vraiment Maria Losamba azoluka wana mwinda lobi papa zonga akosala nini akopublie yo ezali na nka ma ya moto abanisaki na nka yo o bangeloko moto merci mingi na babone nyonso ya Dekina TV tokotani mbala sima na ba nouveau numéro vraiment kozanga ko aimer te ko partager te surtout kozanga ko s'abonner te nalingi bino ya mingi c'est la vôtre la championne la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède tokotani mbala ya sima bye bye ciao.